Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Salut les amis des 3W avidpublic.net de Didier Masuki, Mubali Amande Fapembe, Motema ya Super Anita, le vrai chéri Narata Lyon, moi Mwasi Okitoro na été Misaramba Matoi. Et merci beaucoup na sponsor officiel, les millionnaires Pepe qui a l'équipe ya Makasi, notamment Ngaza Moninga na Ote et mon entier l'autre de la Yambeli Bino moi Mwasi Moko Narata King Awa. Alors ça la Sexe au Sakanate, Nakata King Awa partout dans le monde. Alors ça m'a minene ya Sakanate to ebite so makambo ya zwango wapi nani la kisa makambo oyo yine to solangane ensemble pour découvrir ngana bino ensemble moi sango soka zanani et asala kamusala nini. Bonjour Christelle. Bonjour papa nanga. Christelle biso to bio comédien mais l'autre yambilo na makambo solo mususu ta ke comédien te et masolo nini yeli biso mukwalelo. Bon nazaka pour notre traiter bato en plus na mi bengaka papier mouchoir ya basi na mibali quoi bao balela kana zana pona opongsa pinjoli na bon ko pongsa pinjoli ba neti na ndeni explique biso na mambo ebele surtout na sona kena bandeko nanga basi ba choc ba kutana na mabala o ba mibali basala bango sona zongi na ba papa ba choc ba kutana na basi o basala bango ngana za pona 4-4 na kabola raté soko leli koto na pango so zongi koto na pango si pinjoli c'est que naza papier mouchoir au soignera sukoni to au traitera nini a traitera nyonso naza sans frontières ngana minute oyo na traitaka mbasu o balesi yo poison ko banga te benganga naza rassure na ngai naza na pona kolongola poison wana na nzoto pe bima poison ba kolisa mutu musuko za lisa ki poison boye mususu a découvrir en 5 jours 4 jours 1 mois ce que yo au soigner très bien kitoko yomo senti kani na ole soki so senti yomoko ko sanza pendo ebi mo senti ke biloko zakina libunezo bima fo mona pour nous suba za batoma bandima te ngala za souplesse wana tia action sur ça maso sili c'est bon après na ki mais là bamba ils ont ba poison mususu ba lié sur bina boye mais il faut ka oda yo soigner ndeni ba mususu ba kino ba poto ba chana ba makila ba salama mebele mais esimati tia kufarara bako soyebi ke biso ba musu tozaka konzimande biso ezala te alors eza na babilo musu ya bokoko batiele biso na banzamba biso toyeba te ke zamba wana nde benzete so na liongo bebikisanga mais nga siko kwa na découvert déjà nzete on eza pona poison seki na sir na makambo nyonso merci donc toko za na na poison na nzoto pena amitumisa maneta ki ngbe changer makila ta ki ne poto te so ayepa Christelle pena boye o baise banzete poison ileki j'ai déjà à part poison nazana pona babi kisela osese maadi nyonso mwa so botaka te nazawana mibali wana papa boye bit ce qui penyeza mukie zena Christelle mama comme basi ba botaka te ba mbila botaka te ba bloko ba ventile ki trop ba meli ba bida ba 5 litres ba 2 litres zo ki au sala en tout cas ba zo ba solution te na to mo so témoignage ya mutu mo ta ki n'est pas traduit production pour botaka te ba pc Kisi ki abani ko bota ezala no raté sko monte ki na ko s'appelle mo biso na biboy omoni ndeti ngala zaka to za système ba secret ba yebi ngaso na sel no likambo tina suka fo simba po mama obota na ko melso ba litre bido mama melaka ba litre bano banaki non ngala za ba Kisi na pesa ndeti ngala pesa ya OPG na pesi pousser rota na kata ti o mela au senti que bébé ba se belé pour ba ligate Christelle yo ebi kama mba secret ba bébé na buta pa bino ba tradi participer ba jamais ko banganga monde lelo ba to ko mama ko sambela ba ko mama ko banga ba makambo yo aya o bébé mo bwina nzela ba bino ba tradi participer mo na o bébé ngazane au juin deuxième monde yo kotisi mo sa batu ba to ko mama ko sambela ba mo banga ba makambo nako lo babona tene tanga kala tozo mona baba bazo so teki ki pa munganga moko salisa yi trop tozo sala kaka bakisi ya bokoko ya mona na ngara mingi o ka bato betali so bia simo kimbangu so ke kuno zo senti ke zo likaso songsa boy biso basi tozo na ba problème moko boy tozo na problème ke bando lem so bota mona moko bota le souté nous sommes za kabani Okanga nyokaka so zani Mwasi saka soko zuka zemi ya zolia siko ba Kisi oneza pona ko bomani Okanga wana pozwa zemi ezate ke ngala zana mwana moko boye na zina kocho non ngala nganga te lo mabona tretaka o ezake nzete na kinda kusomba na zamba na buki na yena saliseli mutu si à part wana na zana ba papa ce qui peignait za mukie Christ azana pona Vimbisa peigni oh
penya Mubali za mkiyo au Vimbisa na former ni nzete kakati tango ya romela o naza na kuti na mission na oke agence ne za ba kiso za pembe nanga na relaxa ngope parce que biso ko kimelo ko ana ni tout le monde ba msusu o so penino linga ya mene fo ya pa na ya salo massage ata Yomoko ngako yo moi singa na ya pa na yo simba simba penina nga na ebi no tana kati te na ebi no semi na kati penina nga te eloko na siko nga ya telemela ngo makasi surtout bato ba msika siko seke ça futela nga biye manga na France po na simba penina ye obena fuli ya ko fula oh le bakisi non nous cela au tinda ngo équipe poto batapoto bazui na tshaka mpena na agence zola na tinda ngo ke kuna na lakisi na kangi photo par WhatsApp na ndiko expliquer oh mela boy oh sala boy tokisa boy c'est sous et s'il ezate ke na bandolo baneke tiaka na masio za sens te so tinda bato bakisi pena na poto ebele ça fait combien des années d'abana on continue bakisi na poto ebele bon na micho na ko beta ta ba 2 ans tinda kava na ba koko na ngati tikela ngata kana nde na leki ni mission ba bon ba ba témoignage chez belé tala kaka to ngako lo bango te so mutu moko tinila ki Kisi mbongo selele Kisi pardon ke kuna abiki na le kapana tanga kombo na zala bizali wana te ngane te silent to silent ka bon mais ko penyango ya mukuse expliquer na ndenge na peni niveau yo lingi oza poso comme penine o mama munene makaso ba benga penda Christine na poso comme munene makaso kake ngana benga Kisi wana ke oliaka mbongo na nga ya pamba te tango olia mbongo na nga po o senti ke nyonso ezo kote za bien so lingi bongo kande yo moni sko nembi so to expliquer biso nini kondisaka penya Mubali mona musabu tama na bien ina penine bien mais comme tamo o penine ko muki nini sala ke penya Mubali ekonda zana pota libumu pota limuso lié yo vous senti que na ste peni personne ezolimba de deux bateau ba travaillaka bando tonga fa na bureau titi tango ozo sous volant ozo suna ndako susu na biloko to liaka oso toza ko contrôler ngote surtout ba biloko ozo to liaka ba soso ba tira ba formol wana ozo comprendre yango ezo sala bien que ezo besilisa ba pene mibali ezo koma mkeliaka ndunda mbisa ko kauka ba matembele ba pondu ba mbisi ya mai so landika soso quiz Thompson wana banini yango pezo mona ezo provoquer ba penya mibali ezo kumaniki penya mibali pe munena combien de centimètres bon et ça dépasse quoi Yomoko mutani mais yo mo ndingo sala rapena osuka katina kan combien de centimètres ngana na frontière te vous savez mutako mlaya 1 mètre ngana Kisi na ndenge Yomoko olinge tant yo mela Kisi bi ndena senti bobo c'est bon siko ko kipotola ta ba pantalon bo olinge loko déborder na pantalon ko maman la laisse to côté tango osa eloko bi ke mesure ekoki otiki yana à part wana susni social ça à part wana ba maman naza partout na efsha bino kande na bena papa mouchoir ba papa ba oza trop des côté musa basi mitu basi bazo lela oza comprendre nazana pona ponso pinjo le ba maman o yoni ke eza ngo mabete eza bakasa bebele bakoma kako tia mutu na bango na bazakala na sasa apeza kala menga na zakana makasa na ngai o cheli papa na biloko eza mabete papa lié afandi pose wana eza Kisi te wana eza bonga ngate bondo kipiti wana o sel on peut prier eza matiti bongo so na biso ke kasa ma prier mobela komana obe komanda mbe Nzambe Mubali yo mtopesa kinga Jésus Christ de Nazareth yo mtopesa Jésus Christ de Nazareth a mtaba matiti te Jésus Christ de Nazareth era olobi kaka boisili so commence à likasa les gens comme ce qu'on est l'homme samba kele mokili basala banzete zaki banyama bazalaki est-ce que le mieux ba teki mundele bazoki aspirine ba teki peswana yo mbona ta kinini kaka matiti wana yango zaki na kala bazaki soki mwana ndisi de mona kaso mwana fièvre sali oboki lumba oti mafuta mbila opandi pour mwana bapandi mwana biki ba maman bazaka bata ba sentiment yana mbamu na mwana hôpital ataki sa makila pamba o bakase zebelo tokiseli mwana meli abiki ezate ko zaki sa makila so mais ba sune tu ba so bazana ba poto wana lumba azongo wapi amakasa msu eza en Afrique kuna na poto ezate ba azongo wapi Christa zawana ngana zana pona bango ngana zana pona bango so za pour loko bengi ngana ko kene na agence na teli azu biloko na siko ozuli kasa no chini papa na biloko likasa papa autafu na yango akoluka likasa na mwata ko gumo différent secret pour ça na biso kenteta kasa mangue tretaka yo boya bonga na lia soso siko na tafa likasa mo no sukala mo na teke comme suspect bongo chongo na soso ya biloko soso ze soso o amatembe peza amatembe olamba ona biloko to chonga na mbesu na mwana tant biloko beli yango tout yango eza poussière ozo tika na kata biloko lesili bamsu ngana mona moko benga penda couple babenga babibiso mbaye toza posa pa ya mutu masuli banda te
Mubali ateli Mwasi bateli Mubali bafandi bombale eza mabeti ti lelo bazala bango à l'aise biloko wana ezala na conséquence te parce que muli ya biloko ya okanga mutu ya osala bo emo expirera pe neti Mubali yo neti bo yo okangi Mubali akomolia biloko wana kotomo basali Mubali prière pa ba délivrer kisa ne bobe bamba moko ti wana eza bakasa eza matiti zaka na zamba eza nango eloko moko tata babio pasteur aya sali prière titi abano parla langue titi eza nango eloko te iwana eza kapo ozo Mubali na vana na kimi sila za des œuvres te eza nango lisumu te mama eza lisumu te eza matiti nzamba sala te eza na conséquence moko te eloko te eza na conséquence moko te bato bayebi nga bayebi non namona te muta benga nga déclarer que c'est libala na nga ele bonge baby azate batindaka kaka explique moi mama makasa wana ngi basala ngo ba mona ti ba découvrir na makasa wana eza soko lambi ozwi yango tout yango ekomi poussière ozwi yango ka otia na biloko olia ozwi na biloko olia Mubali aliene to Mubali olia Mubali avani poser parce que ba bazaka pena Mwasi pena Mubali na zaka pasteur mais azuma pena ke Mubali na zo pesi bolungo fuma ndenge za raté trop bible okanga pe pasteur bon okanga te poani pasteur basambela pasteur za mutoko yanga pasteur asala lisu si pasteur za mutoko yanga eza na ndenge bonganga te pona peso ba condition okota na sa mai bima baluka soki ndenge ni wana eza matito nzamba tia na mukeli yango dona pasteur bena biloko yo sala ko okanga pe pasteur ndenge za wana eza nango te ki makamba bundoki pa mono be ki nganga mobe pa mona ke bachelinga biloko mabe na kasi biloko olia non eza matiti comme c'est ça biloko mono rola bapeka yango na tina biloko na lambi yango pene de tulamba matembele Mubali pe otili na misa aliena ye eza nango matiti zo ki pete mutu nyonso ko bino okanga nyonso ngana za nga sans frontière nyonso OK expliquez monsieur na makama makasa na kaka tote bakasa na ndenge za bongo eza surtout ba mama ata ba papa okoza mama moko azana Mwasi boto la ko kamu comprendre ozwi yango olambi biloko olia ozwi yango makasa wana otuti yango otiele na kati ya biloko olia mama ova ne poser papa peka ndenge moko makasa wana edaka vraiment soki na longo ya bakasa wana naza liboke na tumbaka to swana kwa makasa wana siko ndenge mutu osala bikila kila makasa wana pakanga mutu isa biso interdiction na ozani to bebete nini o mutu akoki kosala te na moment o asala makasa wana ndenge ezaka peut-être to mona pa mundele abiki soso omeliango komela masanga te par exemple yo sikomi osala makasa wana so mutu asali makasa wana asala nini abetela mbuda te asote mai te abimaka na butu te to akotaka koise apesaka mukongo po bukoko ezaka ndenge wana nga penda bakasa na nga eza nango teke na condition mo na pesaka bato o betela mbula te o papa mono te o papa zokiselo te non yango eza nango bongo te yango eza nango ekila te eza nango batiti normal onzamba akeli na mokili otie papa bilo poza kaka ke Mubali na yo moko soki okomi kokokene kotelenga na libanda oza na posa vanta yo kimi na ndako na bana otieli yango kapa vanda pose ne mais Christelle tout le monde na leso biloko ndenge otiela mutu ezaka mimi batiango kaka mutu ayebi te ezaka ya kobombama otieli mutu ba oyo yo wana ekoza pe mutu avandi pena azomona pe oyo pe poussière pe nozi otie na misu ne pe mutu alie pe simbi pe problème mosusu ezaka mona osoka amoni yango eza so na effet te oyo yo pena ndenge ezala okotiela pe mutu na misu ya mutu pe boye mais esimbi pe oyebi lo ni to boyaka ngana koza na hotel loko na biki na hotel nesa Mubali na bato na biso ke couple mo se benga ngobi biso mbaye to za posa to fanda kimia wana normal mais bato musu bazalaka awomona Mwasi azoza nepse loko hotel na kati biloko le soka za na obota mo se mu comprendre ba c'est que yo tela nga déjà biloko banda kala ozo ko pana longo ko confesse pas olia souté c'est que le bal baby bien biloko wana bataka ngo tout temps olamba na cuisine ofongoli biso na papa hotelier tant papa kolia ali et quand mona mona ozoboya mela masanga ti tizaka ke poto boye sa mona masanga ali Kisi wana mingi batiango na kidiba mona na mona te peso lambi otilie biloko Kisi wana papa tanga olia momoko ale abaye na masanga Kisi bina yo sa ke mutu amela po atiko mena masanga ezali yo posalango na salango ezali penda yoki bema masanga film ndeza na ninga ko sentir ta so masanga ko baso bazaka Mubali ne so abimi 10 abimi 16h ko tanda ko 1h masanga na masanga donc yo za Kisi ko sala ke Mwasi na tila Mubali na pati ko mena masanga zonga ndo kava ba mona pasite mbo mazana po makamnyoso nazana pe po makamnyoso papa pena fo vanda kimia mama moko sa benga mona nga komi ko bomela nga libala ko ne kina yebo na benga ko banga te tana tiba Kisi benga bi akoma ko na biblia na maboko yena masanga bakabwana. Et à part ça, nous sommes à la côté de Bassi Kaka. Côté Bassi, ba maman,
toyebi surtout baso babota na se na bango fongwama on pas pota libumpe suna misala basala ka belé fongola ka bango na se naza na bakisi o monike o tiena se o meli mso komela ezongi so penda vierge kangi o penza ozongi pe mukie papa tanga okota ai a de vierge o kaka ayo ko pe elengi pepe ya makasi kutoka di mtu zongi vierge bon ba de vierge o kaka elengi Christelle bakisi nyonso basala mokilo conséquence na ngezala même kisa mondele conséquence ezala même kisi pe ya beaucoup de conséquences pe ezala parce que bakisi o ayo conséquence na ngezala te ba fa ba déjà kasi mabena ngono lo bate bato bakenda kazo kena ndenge bonganga aluki kanganga mo ba mama la bazé belé solo boy tumba boy évoquer belé la ye zongi sa boy ya ngona mona zobe ba ba conséquence ne zongi la bango neti ngezala non o convenir mo ke la eza na ngote eza na ngote eza mutu mata benganga kiseli aloba kisosela kilelo mobali nga seli aza na ete bon siko ezala mbali mo ani marié na ndaku mais likangu mo libanda de moi sami balé alingi siko kanga mbali na za marié waza mwasi ne na ndaku et surtout mbali na alinga mwasi na ndaku mingi ke deuxième bureau siko deuxième bureau na lingi mbali na ya premier bureau aboya mwasi premier bureau pour koma naye wana posala siko wana est-ce que tango ya benganga ebisanga ke mobali na za mbala bato bomba ngo baka mobali nanga iso mwana mtamisa vérité abaka nsa posa mobali nanga na alangwa nga pena na kanga ye tanga ya pana ngata kinga na za munga no sani tekele kis ke kuna kisa makamne bo bino ni mtu bozo mobali bele na mboka wiza bino bat bosala baka bolingo ngane na za posa otende kimia ba mama bele ba olela ba papa pe bele ba koma olela ba mama ba koma olelisa bango siko soki mosanga bengo mais il y a le bili pena vérité que nga za deuxième femme mbali nanga na senti ka linga soutine na linga kangai siko yo siko pesa na yo sani bara o benga nga bongo mais siko so kutai na kande wana siko mta bengo za deuxième bureau linga kanga mbali na yo apa boto la premier bureau mbali yo sani wana comment encourager le mal ya wana normal ke na wana posa mobali nanga pe mingi makamoni za katango lo ba mobali nanga moko mobali nanga moto yo ya mobali ya bato motiki wono zo tokiki makamususu tango ba mobali ya bato tokide makamususu ya ka ibisanga ke Christelle mobali nanga moko awasanga des autres nandaku kota ndako reta alinginga lisusu te alingina simbe susu te comme papier mouchoir na opangusa pinjo ina boko mibali bazanga incompréhension na ngata ndaku maboko makasa kabela su mwasi de pas bala mwasa batatia na ndaku asombela ni mafuta ni atamesh ni elamba donc mbongo nyoso ya sala mwasa mona ane yango te bana pe sala ngo penisa la kimbala zumi ya bena mwasa ko mapoka kabela mwasi mbongo bien ba mama na ebisa kabine loko moko na elo ba papa mbongo papa zeyo c'est que papa pensa uti banque auto so mbongo c'est que mbongo la fait kite pa na yo sali programme ngamino so ndako c'est que na zawana pona nyonso mbongo pene papa bia uti pena kuna yoso ke lelo no so na mbongo ba ufutanga kitisi les mama zo sala calcul na sala ngoko bon siko pona base bandeko na mona susu mwa ndeko na biso mwa bala mwasi mo de pa bala mwasi wana ya na biso akipasu biso te asunga su famille na biso te do ya koma ndeko kabila ni mwasi na bandeko basi do bandeko mbali alingi susu te do mwasa ya mutema be o sakana te po liata fufu na ndako mwasa ya problème babloka poko sala ngo pena po bongo lisa pena mwasa ya wana mazonga pena normal mwasa ya teto sa pona mobali ya na aye ba ke famille na ngezali ke famille na ngeza po sa boy famille na peso souffrir so na pesi mwasa na 100 francs c'est que fona pesa pe famille na 100 francs po mama na sako abote ngate me mwasa na ngamo na ngate ya ba kiswa na pesa na bablo nyonso na action bon o nga eza koko na nga tatikela ngango atikela ko yamondeni akocha yona esprit akata banzoloko pesa au moins eloko molata kato asima na muto invoquer bete ono mona kanenge ono sala expliquer biso parce que eza ba pouvoir mo pour tika on faut mutu kaloba maloba likono pour tika na babi mwana ya mayele o avanda ka pembena pa mwana o abitinda yende za mwana malampa pambo amaka soki mwana zolinga bitinda te oza mwana zoba seki na vino oza ka bongo lokola ngana za mwana nzete te likasa te pembena koko fona tuna yango mwana ke sala ke fona yeba nyoso koko banda ko sala poso koko sibi wana koko na nini o eza pona nini zona nukae omoni oyo eza pona traitement boy omoni oyo pona pema omoni oyo eza pona mibale omoni oyo so bayibi mwana mutu omoni oyo eza pona mwasa botaka te omoni oyo eza pona nyoka ka eza pona bapapa yango mona ke sala ke ngak sena tikala na kae wana
comme héritage koko na pesa nga la kisanga mwana mayele na zaofana na koko yango mona na koma lelo o naza ala kiso pendenge babomaka mutu jamais non na kitse mutom de mabelité jamais oyebi na kisi ya boma mutu te yebi kisi te pona za pona sala za bonganga te eza traitement za mabokoko mama nzete bokoko c'est là yo musalo salaka o mona eza na bien eza na mabete bon eza normal po so babi soki ozana eloko moyo yebi okaboli na bato bazangi koyeba jamais na kozana eloko moyo na yebi na mikanga mo muto osouffrir nga na yebi eloko na ke so na bimisi nzete o na pesi ya tungoli ya kobika so na mivandi so mo teke na sala eloko te fona partager na bato bazolela bazana ba problème nga na zana pona kosunga bango obala fiancé toni explication na état civil tozali makambo bokoko tozali makambo osolaka na yebiso na tuni question omelanga na bacommentaire émission na ote kosala babisanga Christelle asalaka émission mpona luka libala naseka bango nisa bango wana asalaka émission mpona otraite bato noko mpona luka libala donc c'est koza na mobali te sikoyo bato baotunanga ni bato tozanga mpe soki question wana ndeni ye moko atindaka bato basala bakisi ye moko asala mobali wana eza makambo avi na ngai naza na mobali te wana eza makambo oloba na émission eloko toremaraka bino bato bosalisaka makambo ya bolingo makambo ya bokoko biloko ebelebele onga apesaka mibali ngai akangaka mibali ngai akangaka basi ya de façon aza mobali aza mwasi te soki aza mwasi aza mobali te siko mponi bino ozopesa bato kisi bakanga mibali mais yo moko oza mobali te so aza mobali na nga sikoyo na yo lakisa mobali na nga na place ya émission na osala makambo mosala te mobali na nga makambo mobali eza libanda eza makambo pesi teke na yo osala émission mpona kolobela makambo ya traitement batotika bino kaka ndenge wana menisia osala bakiti ba $2000 $4000 mais ye moko mwana na kiti te est ce que moto ko anga pena na age dani na fandi pena kozanga mobali mobali na wana yo okangana ye te ye moko aya na ye te omoni eza na makambo mosusu biloko mosusu tolobi bien ezalaka volonté na biso te ezalaka makambo tokutana nango ozomona nomala bana basi bapota libumu wana so elie mona esani efongoli na se papa azokota azokopa ndi elengi te bavoisin nyonso bayoka bamakelele wana ezosala bien te mpe salite papa omona so ake libanda kuta nango oyo motu moko sombe pakisi pa Christelle atioli papa mosusu omona mpe bomati kola mama bopeni moke mama azoyoka lokola ozoderange nje mona moke azosimba ye ok ebaka ta na papa ta mosu obotama ye na obongo te bamaladi ule yaka bapota libumu yango nelukaka ekondisa alors yango wana mpona koevite yango Christelle aza na mpona traitement azotraite maladi ebele so babengi nga baosa jamais dossier bisa so na numéro non peut bato baota bango yokaka da numéro non avant de continuer émission numéro na nga eza plus 243 089 59 51 496. Okay, merci beaucoup les millionnaires Pepe qui a l'équipe Makasi mutamonga muninga na TV di mozoka masolo to panza lelo super Anita le vrai chéri na Katalion moi si au beauté na été misara mba matoi mutema ya Didier Masuki mubala mande frappé mais mon boss mon patron privé obika ndenge za la ramové André Ntsumbu mokusa talo na rata Suisse Tony Boulakati la femme propre mutema ya Melina la française Chico Ferré de Bundes bambo tebele les patrons de tous les DJ jadi forme garçon suisse babi na Europe DJ za la ramo ko soling fête no za la fête di lukaka DJ jadi forme na rata Suisse wana ressenti matos comme écoute bakisu ba matos asika veut dire musique bête mana fête on dirait album quoi donc wana bengi kara les patrons de tous les DJ jadi forme garçon suisse na rata Suisse wana Christelle to sona likamutali zakala ngalinga na ibanon zakala vraiment il a kindoki to za ramalam eza kindoki te eza matiti peka eza matiti oyo basalaka osanti ke ozwi yango otie bazakala eza kona monaka mboka vanda wana kobouge te azalaka ya yo zakala eza kwa vanda wana kobouge te fo vanda wana zakala zala wana parce que zakala wana mpe simba parce que bato moto aza musika yo zanda neti oza na Congo mosusu aza à l'étranger aza musika parce que osala zakala ndeni mobali boza esika moko te neti yo boyo sikone moto yo tosala makambo mutabengi aza musika voilà ok nature yango na agence azoleza wana nakenda na tika baproduit wana otindi mbongo na ona sombi bakisi nake na tili okuna ale bakisi ye nga bandi kosola no oyebi ndenge otela zakala sala ngo bozongisa ngo boye ndenge otia zakala wana ezalaka na badire ezalaka na baannée d'expiration ezalaka na badate d'expiration to etikali na mpona libela sikoyo eloko nini ezalaka kowelisaka kotia dans zakala na biloko te emali eza nini aza na polisa wana eza ozwango otiango na biloko ya kolia ebebisi soki papa balesaki ye biloko mosusu fo bokebaka
bato bele bakoma condamner mama bana sombele ko kisi ngo simba te mobele ngo zaka te ti fo kebaka fo ko welela liboso police ata msusu ba mibali msusu bazaka ba lieli ya quelque part po ba mission bato bakoma ko lesa bato lesa o et comment oluka ba problème na mabala ozi police na tina biloko lia et neutraliser o ba lesa ki tant yo ozwa yo otieli na biloko lia G po zakala ndezaka na pa na ngana sala premier niveau eza deuxième niveau eza troisième niveau pesale. Expliquez-moi dans le premier niveau, ils ont un deuxième niveau, ils ont un troisième niveau, ils ont un premier niveau des années, ils ont sorti papa. Papa, bon, fan bino c'est bon, moi bien soin des ala na ngokaka. Basi musuba lingaka à sentir que Mubali ne penda bolingo pendo bembo pende do makas. Ya mona rasotaka maman na troisième niveau zakala. Avant de penda Mubali na komi apkende boina ya zonga boina ya za poselo ba 5 Mubali mbama kazo pesa. Wana eza mabeto mote mo po komisa Mubali kizengi Mubali akoma sama kamka oyo lingi emo pesa mabe bolingo zala bongo eza kesho kizengi te bolingo za bongo so Mubali kasacheli mo sizakala eza rara Mubali achela mo sizakala base bele base bele Mubali sikoyo basaka na produit na bango to benga shimboki shimboki wana ko so azakala ya Mibali na sala kana tina kata papier ozu yango pelisi ozo benda tango zo bendo zo fula zo loboza ngo posa mwasi na ngala za posa zo ngapembe na ngai bolingo na ngai bakasa maticho na zo fula e za posa ka mwasi na ngazonga mwasi fa zonga bon siko oyo za rapena ke neti ya mobu areva petit moyo na ndemo na sakana ti do akaka petit moyo na me makasi ya Olingi sate ata imsu mona na président république ngaza na mona ngamba bono linga petit so ndenge nini petit na vrai chéri na Olingi ndenge nini petit na funa bote pa na boko ya mutu. Maintenant, on a été dans la rue pour mettre les cigarettes, on a beau invoquer et azuyer. J'aime que. On a bien j'aime que cigarettes, ils en ont pas bien au moins on est nani. Eh, au tient au cas, cacho, ligne bien, bendio, au fouli en haut, le but m'amuse on a posé au monde à y moment si on t'envoie. Aux îles boquem sous ces années, le boquem na salle, au tumbi ma tite, on a penda bien, au bois qui can à porte. Tango côté s'il y a ce cas ya yo ce qu'on dit na Congo mais na lula film peut-être azana musika na ngai akoza pe na bako akoza pe na bandundu na bako ngo menga za kin ce qu'on a posa petit moment na za mwasi na ngai ce que cigarette on na osala monde cigarette na ce que monde ti bat bazana aza musika soki ka kozana kombo na ye ozana photo na ye esili wana ndo zongo zo kotika na kata matiti wana otumbi yango pesi shimbok tango obenda bo esili pesi yaza deja ko photo wana awaya na mapesi yango yo to photo yango ezapa na yimoko e pa na omo Mubali ko tango mena cigarette osasko fula na photo yekuna na photo kuna ba mche boso zani mo mo wasambela kani makasi po bato basambela makasi babilo kani kota bango te omoni matiti mso ezali awa eza matiti ba ezaka bilo moko bo neutralisera makambe belé. Vous comprenez? Matiti wana ezaka kaka pona ko benda. Et benda que espère mon téléphone sans aussi comme quoi. Lelo ba bébé ba comment on sait la matiti wana ba ko découvrir que matiti wana eza bien pour un traitement. Mutu so ko sala niti ba benga pourquoi pas ba so mona bungi ke be liboma tango e passa ngo songa sengo photo ya photo bandiko fula mutu za pesa na yezonga. Eza matiti. Bon ce que bloko to mona ba retour. Na lingi mo simo na photo na fulini mana pour nzamba lingi ne nzamba permettre na ete kinonga na kanga mutu wana et que ça linga retour na juli boma na suka api est-ce que on est bonganga eloko za la batu ba retour bongo za la bonganga on est bonganga te et c'est là oni na ota téléphone nga on a sepela na téléphone nga makasi téléphone nga que beba te pour protéger téléphone nga na zo mo bimo na lati sengo na ombale téléphone nga pour no na ota la téléphone nga na maloba nga na munono ba ke téléphone nga yo kufa téléphone na bongo bien te za kala mena ola tsango ba bilo mo za kaka ya sika ezaka ndemo na bolu soko lingi mutu mingi otala yo mo photo ne so tali ozipenda o bindeza be mo so kaza yanga maloba no so ba avec cigarette wana yango ne mtesa l'action ba client na ba bengaka o sela mo ba kisi nyo sala kana nini oyo pekisa bango oyo mo bidaki noté magina sala kisi o mais eloko boye ko sala te eloko boye ko simba te jamais non pesa bonte ke omoni nongo sa kisi na keba eloko moko boye jamais sala mate non na tu pesa mo condition na te na zanga na ba condition te na pesa ba to ba kisi ngeza ngona ba retour te ko condition ninga na pesa kisi ngeza na retour te za ngo pene eloko mabe te est-ce qu'on a pesa condition par rapport ya nini. Bon, on habite aux inscrits de chez CHAINE, c'est bloqué surtout comme non. Oh, c'est bloqué qui est d'agence, c'est ça qu'il y a traitement aux hommes qui y a papa. Ils ont la banzete beleza awa. Tu bandino na oyo.
o eza poussière ya papa ndenge o eza boye soko papa zwi yango akozwa yango ndambu boye atie na kati ya ti so atie na kati ya ti siko oyo elingaka mama fo azala pembeni so mama aza pembeni te papa keba oyo onyokwama osanti momo michanaki epeni etelemi etemisana misisa epeni na kati bavin etelemi te mpena osanti ke po epesaka makasi ntina bavin wana ozwa moke tina kafe omeli forme bien sikometi poussière surtout oza mposa keno na mer oza mposa keno bobima okata momina siko fo melango pendant combien de minutes po yango efina yango esala mbamo mpo ozwa moyo okata momino bien ndenge eza oso otomboli ka moke otie na kati ya mai oningisi yango ntango ozomela ovaka mama 3 minutes yango deja bandi deya kosala yango deya bandi osala mer mpena osenti mpena azozoka aliaka mbongo na pamba te babenga ngo liaka mbongo na nga pamba te foto poussière oyo koma nango aliaka mbongo na nga pamba te olia mbongo na nga pamba te na couleur nango wana eza banzete te oyo eza banzete kauki omoni nini oyo tobengaka soit mabanga mo bateka bakisa bokoko bozoka mabanga jaune banini omona nde ezalaka so ekauki se mabanga jaune eza mindele eza ya bokoko ndenge moka na libanga oyo komba kisi oyo lia mbongo na pamba lia mbongo na pamba mère pena ressenti chicote pena sera ya jete falela ipe fora makasi ipe fa luka Christian na coin na ekoma kwa bitumba alina foreman ça va mususu tukomona so eza nini india DJ Masuki ngande bapembe omoni boma mama ya original mais tomona mususu batekela biso mikolo na Kinshasa aya bamilangi wabenga boma mama wana pesa na ifete est-ce que ebi suka longo kasi yango moni ezolembisa bamibali bapeni mususu ngana ligana nga kaka nini o bapakolaka soki babengaka yango niso ankoro wana bike ndenge eza na baconférence na soko mekika kotiakatakataka yango trop elembiso mpe kaka peni ezotengimisa mpe bapapa peni attention peni ezalaka tout droit omona babiloko wana esa kolandalandaka bamama bazoya lekaka na bayoutube ale peni nesani etengami so peni etengami esili taka moto osali afesene otikali boye esili yebaki eko mitraille yo ata bisiko oyo moya ozongisa peni etengami tout droit ezalaka te ngani eza boye napesaka deya moto conseil siko ntango yo yoki toki kuna seki wana yo mo moto olingaki eza so problème na nga te oyo atoro ezani oyo poison te oyo na masanga fo tiango moke po efulaka oyo ozomona boye osangisa yango na kati ya ti tona soti na biloko olia soki ozwi yango te yango wana moto elukaka epesa kimobali no makasi mpe nini ozosanti ekomi makasi ekomi mpena makasi mpena opilikili etelemi mpena osanti ata kutu mama azala te me yo ozaka na forme no ya bien po peni mosu ezalaka alamuki na ntongo na 4 ans ezalaka papa etelema ye ezaka ya kolemba mais oyo so bandi deya komela yango kolia yango osanti ke na ntongo deja so otemiki mobali nopesani elamuki bakisi na oyo so moto asombi boye esi na opani bela osomba so te bie te fa sombaka kaka te oyo desi osombi deja traité deja sili so oza mposa deja ke liyimbele etemi ndanga nga mpa na nga konduka nga soti potele mosu esali pote mosu ederange bamokongo mpasi wana setu mais oyo peni na nga deja neza boye bandi su kolembalemba te nga nakendaka mbaa moko nga na ataki nga nazonga su nsima te bakisi nasiki eza mpe cher bakisi yango ezala cher te bakisi yango ezala moins cher bakisi yango ezala nango moins cher merci tomona osilo mosusu eza koyinga ngai chance nga nga makambo nayebi na ngai yango te nga bena mamabima na basi nasalela yango te na mpe nasala yango te bapapa babi bazaka systeme olakisaka bino babiloko mindele bokubulaka opomadi okisi wana boye onini nga nazala banzete nga nalobaka nyonso natretaka kaka na banzete nga kaka na bamakasi na banzete banzete nde ozomona yango boye soki oyebi te okoboma mama ka nde omona yango boye mère akufi mama okoka suki olamuka te na ntongo ake mosala akoka suki oteyema te mpo ke mosala kobuke mpenza mpe amplis etretaka po ta libu makasi opota libongo to yabi ndenge mokaide mo libanda yango ezongisa basala onene motafunafunaka oto ndeni natende eza bongo otiango na osokoli yango bien otiango na mai otie na nzungu toke etikali kaka vala 1 litre na ntongo pokwa keba folia po elesaka so mei na ntongo mei na pokwa mbama ozosonela na pota libu oyo mokongo esala batofine okende pena so oke pena toilette osanti batofine nyonso ezobima kimobali mbama moko ezozwa forme ezotelema
ezote le mama pena so zui mama ata baba kai papa na ndaza balemba lokutana da OK bandeko na biso mingi bazo déclarer bandeko na biso basi mito sona bango ba déclarer mingi biso ba nimba itotika so na force te tokomara na obetaka quartier 1 so betika kumoko olembi na pongi mama bala msoti 6h donc basi bako ka so supporter biso mimbali te siko yo bisa biso na vraiment pendant Christelle babiloko yo betaka ndeti nga pena lo ba on posa na ngeza so na récupérer moi c'est na beta pena 7 et so yo za makaso pesa mtu formule na beta pena 7 ko la solution déjà qui est eza na ba niveau comme ça mtu na 7 ko solution zo mona eza na niveau comme ça bato 7 ko bando bandaki ma papa zo lemba te mo ndeza kaka lembisi po mama za mutu za nzoto mo ba je wana ndeza la wana me papa zo no ka ki papa zo no ka ya hotel ma ti moko pe mama so pe mi c'est bon po basi musu basi musu baze oko ba limba ne wa 7 ko penda ndeti yo pe Christelle zo mona ngai aboso na lingi mobile na ngami pourquoi parce que ngamo no traité so moni okata na lukana soigner yo moko pena taki pena yo moko pena docteur so pena minso pena jono pena linga kata faut combien de coups ngamo ni na zaboye eza wana ya magam na ngai secret na nga te to so la kana nanya bi te wana ya secret na ngai mamba vi pour na nga olinga ngo isa bakobele eza sentiment ya ngande to bunda bitumba ngane pese mninga olemba kata na katani so to kata to continue est-ce que ozo mona besoin de ba mama biloko ozo mona na la so parce que pour na oketi kongo agence biloko j'étais o batia kango na mai ma mama o paloli yango bien ozika ba biloko na wakati wana obaki yango liboso obaki na sima yango pende kangaka eza pio moko loko obaki glace na seba mama ozo zonga penda bien potali bumo ko tunisa ote Christelle parce que banditi babilo ko nyoso yoza ngo banditi nyoso yoza ngo okino zongo na zamba nini okinda wa parce que biso ngo na yoza no jeune fille boy ozakano na kini parce que bilo ko nyoso okino bukela ngo wapi est-ce que boko so yebeke nga baswa nga babengisinga ke Tilwanda na ke pona traiter bato nga na iboki na ba kokotsa bangulu na okina ba traiter bato na kina po traiter bato woni za mama musala nous avons un maman msala les maman baba ote beza maman msala les kono jamais maman nanga ya sala ya ba ya bokoko na bimsango na monde na bimsango na TV jamais ata mutu mo somba ki c'est pas nanga na ke nanga na sala ngona pièce bien na betela mutu mo bien jamais donc kuna na sala mamba théâtre eza maman msala ezakate ke ona sanction esika moko ke mutu mo somba ki c'est yekuta somba ba ki c'est pas nanga na élection na TV nous kamage na sala ngote ngala ke na Luanda wana so na kina compte msala ya mamba théâtre mo vanda pena ba tsudu biso na ngola kuna ba poisson ezebele bamba sukutu bango ba komo benga ngo est-ce que féri du féticheur ba komo benga pote bandoki po ba yebi na mais to tu ko sibi pavie na yo papa na yo ko comédien mndanga bobo to boke nimbasu de makolo akembi awa ti so malonga kiti ta kufi yo sala kambasu pena otiki pa président na papa na mndanga sufi bambasu pa no salisa kiti bon elo nini boma biso esa nini est-ce que makambo zoleka na bumbu obezoleka na lemba nga na vena masina na oyeba ngote faut na mutu moko ko benga yo ayebiso kise yaka kama ko ezabu benga nga na lemba mama mo babokele basumba sona sko ba lesa ke rolesa tangi na yaki wana na sandi saki na nusalite na traita ki emba sona pomba so baboka ngo système nyoka baboka ngo système koba yaka na système nyoka yaka na système koba kobo mo na evimba ka likolesika mako ya nyoka mo nezo mate zo tambula chizo mata likolo zo comprendre baba so ezara neti o papa so ndanga ponga kene ko tala tu vas ne plus sentir bien vision sur la pola tous les makolo poli ba pota minene wana po osili sang ngakutenza na linga temba sikute sa pota na banda iboso na kokanga pota avana binsana nyama wana bosko so kote na muto dia sa pola ki makolo na mbaso déjà biso ba yeli ce que pour continuer traitement peut-être que tu as un traitement aussi mais ça c'est ça les bapota déjà ce que ba yeli au kokosili sang non salon pota ngoteza ndeni ngala na ko salon to solaki na bato mo batrata bambaso wana ntango tokendaki kotapa moso na mbaso ya rami bale mbaso mosusu bakobwakela oyo eboma te mbaso mosusu bakobwakela oyo ebomaka siko mbaso oyo ebomaka na oyeba notali oyeba ndeni kena mbaso abwakeli motu eza mbaso ebomaka mbaso abwakeli motu eza mbaso ebomaka te oyeba ngo nini elakisaka parti ya bakisi onga na opakolao nde na osentir so na pakoli okisi ana na beti yango pan so ebimisi mai seke eza mbaso mabe so ebimisi mai te seke eza mbaso normal bambasu so mo komona bambasu mamba bakindoke fakisi mbasu wana bato basala ngo bato ya mitema mabe babokela bato pe lo mo batika ngo na 100 francs
100 francs ka mbaso no mona bateka yo pe nous avons monté pour son mbaso pas non on est rapport notre traité na zate pour nous on c'est bat pas tout ngat keke so yo na bambongo no ngene mituka no kiteli ngat seke bokela muto na mbaso no sala ngote mais oyebi ndenge boboka na muto mbaso yebi nande babokela bato mbaso po mbaso bafula ngo ata ki mutema mabe na ngaso na osala sa muto na soigner muto mbaso mai wana na boki na balabala muto asema kila pete soka nyati azwa po na benda ka ba client mais neti ngana osala ngote na boko na toilette bamai nyose na baba za bamai onyata le bambasu so muto za mbasu e ko soigner na mai wana soki uboki mai wana balabala so muto nyati donc faut zoyer so muto nyati il faut zoyer kaka po soki na sali si bana na obwa kata na passer muto pota wana na zuna bwa ki bana po mbasu za na mopepe c'est que ni to le karbanza bo to nyata bamai te bamai nyose za bamai onyata te yezo mona ka mai wana tikana leka na nyata zo mai mabe bamai mabe bo sese bat bambasu bo traiter bat bam PC la traité on peut ça soko liyo bien zuma sani ya boaki na baba yo ponyati le bino ndio mikusa mpese attends là tu n'as pas tu me sonnes niati fizo c'est le comme pese le comme minimum mabe atola ti sapato c'est le comme minimum ba tunyo bazoka bamba sona balata basaka makolongulu basaka makolongulu te basala kana mapapa na bango makolo basapato na makolo se lobi ke likolo comme vimbe yanga bandaka na mikusa mambo mo mitoko toboka mbuma na be pota ça mbuma lango ça lokwa monta nzambe tango selon kabale pota na ezosani ezoyati omona les déformations ana pasi ya mbasu me ali banda amsika ya pays osoigner pe na menga musika na osoigner bakisoka na osel sawa na ozana tindeli na kangile na tiele na jans e komi kuna na expliquer ninga osel ngo senti yemona alia kolia après ko na teno na mai tina ndenge sana siko soleti Yomoko remarqué que nomba so wakili mutu o c'est que jamba so ebomaka ozape makasi ya Okanga ya okata esprit de mort wana pe mutazomi normal mbasa ko boma ezaka mamba nzambe pende tozana so to traiter mbasa ko so zana mobile ko zana ko posa pe mobile te so enza indisposé chamo ko simba mutambaso wana po mitango na nyoso mipesi kana mamba prière pesi kama prière ke nzambe ndia sa liboso nda traiter muto wana naso malinga na banzambe na yuzo belela wana nzambe ni parce que banzambe baze belé nani naso na bakoma nzambe na nzambe ni yuzo belela na sima makamo papa batebele batundanga question oyo biso nyoso toyebi kaka Jésus Christ de Nazareth yo akufaka likolo na biso likolo na yo likolo nanga ka yo na nzambe moko so toyebi pour nous Jésus Christ de Nazareth mafuta te maman mafuta pourquoi pour yeso qui était menga na Christ te ceux qui étaient même ticho pe banzeto pe meke bukonte est-ce que on a l'axibino liboki mambo bakanga kanga lisita bi na ningisarango non mais nous sommes bien bosalaka o bato benga ngo ezaki bondoki ezaki bonganga ta lobiki bonganga te bato benga ngo ezaki bonganga ezaki Kisi ezaki bonganga yo ko bani pour yamo bon ezana bato musuba leka c'est normal bato baleka kana ba émission bazan ko c'est makambo na ndenga mabeso bolandi surtout bato ba journaliste bino ba journaliste boko bebisa makambo boko ko tombola tina ba mesa ba mama na bokoko bokenda ko kozoka bango ba internet motuna bango ba question bango ba sala ba mama na bazan ba makambo na bango ba sala surtout ba mama mikolo to mutu moko jeune moko ya signaler abike ba wana je wana déjà batapoto ba sola katinda mbongo osala bien ale mama na pa kina système ana siko ba mama na ndi bazalo surtout so za mwana moko tula tango yo pesa numéro de téléphone ya zo lo batango ya zo beta ba miracle ne ba prière ne keba libala no le bonge baby parce que pour ozaluka moi na asani akende siko batune ba yeba te moko benga tunanga Christelle oyebi mama moko boy mo tanga kombo zeta bina yebi bien yemo kutaza na kambo inanda kunimba koka osilisa ngote siko oyo yonda kokoka point de interrogation. Ok, merci beaucoup Christelle Monati batalio ba découvrir la blog nyo sur sala kan ngo expliquer bango et ndeni ba ko zo ba Kisi Christelle ba Kisi nanga na sala kaka numéro nanga téléphone na pesaki soko benginga ali ngana ko sani to soli ngana otini mbongo na yo ngala zwimbu ba Kisi na teli na agence ya West ya agence azola na Paris kuna et c'est la kaka 3 jours Okanga on a liputa bien emballé on c'est la carte 3 jours yo ke kuna ozuba Kisi na ba contrôler raté le côté agence wana pour moi ils a bien Christelle ba Kisi nyo so ezara na date d'inspiration tout le monde so sombi Kisi na pharmacie ba so ke na Kisi o MC eko expirer dans 2 ans dans 6 mois dans 5 mois ba Kisi o ayo wana expire après combien de mois combien des années eza Kisi mo non c'est chamutu mutabika tant mutabika eza ilo moto na lobana ki na peso condition mo Kisi so sali bo sel c'est si ngana so na data kinga na zonga sima te so na kenda amba moka te na bibo neti la poussière ndenge oti na mutu boye ningi za banzete ngwana so mutu bomi matanda kuna faut esa la combien de mois to ça combien des années pour ça que no Kisi ngo baby ndenge za boye soka to Kisi yango
ce cas dans un congélateur auto na congélateur ezaka bien mais loba ke courir zalate pour on est maman lili on ande on est bomba ngo zako biloko olia mais ce courir zate evantika bongo nde salara ebe baka pendete be etaka mo solomo ko mela ngote mais ce courir zo bo garder na congélateur ezaka bien banzete na okuta zalaka so ozongo osaleli ngo o ko bimisa no chongo na mo ekauki lebe zo so tutu chongo tiesu na mo tokisi yango ezongi lisusu ndeza bena ko zongo pe na chumbo libulu na kundi yango tant na yo bimisa pour le temps na yo bimisa ngo zaka bien Ok, merci beaucoup de vous à souka émission na biso zaki bongo maman na biso Christelle bon on a expliqué bino ndenge salisa rabatu ndenge na salisa na ba produit na vraiment et on a ba difficulté makambo à Monique no intéressé à contacter ndeko na biso Christelle bo sali masolo et yumo o meki na produit ngo ta soki yo simba to yesimbate et donc on yo salinga benga makambo o bengi ni Christelle ngaza na tata makambo te donc Christelle mtayi makambo po za ko benga to ko sala ngonde ni te mutu ko benga po na waza mieux placé yo expliquer bino makambo za Yomoko Christelle comme na suka émission na biso na ebité ko ebisa ba client no nini ba tuniso balandi ko ebisa bango nini pour na metali ba produit no e ba kozwa ndenge nini peso za bambote batu yo ko pesa o pesi mais so pesi mbote mutu akasani yo ko pesa ki Kisi na pesa ka pe mbote te na pe baze belé na pesa pe mbote te na tanga pe komba mutu te ngana yo seki to sila na kana téléphone mambo eza mambo lebela mambo etali mamba traitement eza te pona tanga ba komba batu ngana to sila na kana téléphone esilika wana pozo na boke bo yekuta ata boyo ba dele lo chilobi journaliste moko ta yambanga bo yekuta daza bo ya somba ba ki c'est pas que ça ya landa mibali ya batu mais na abenganga na saso émission pona lobela na lobela batu bolanda teke pa yambanga bo na otekele Kisi tenga so aye c'est que na traité na ndenge pota libumo avant di bom kongo sali passe ngai minso mona eza non te passe neti ngai minso na bimana moi cité donc ngai minso na na force naturelle donc na za boida le na bimana moi cité na sala mara moi te donner na za boida passe mi pona ya pas non donc pona ya pas non faut neti ta ba 2045 ba 2045 peut-être na ko ya pas non na ko mi da sama mabasi ngai na za na mushas na na za boy na mama basi te so yebisanga yo mo pesa na biloko na siko atayo moto bomi ngai moyenne le baiser te on explique encore dans thème faut ce que dans thème pour écouter no mbala ya mukoro bo cause de vérité et seul le problème est on a bien expliqué encore dans thème moyenne le ba exact OK ba client no ba tala o pe ba tunyo so ba tala ba limi ba contacter pour ba produit no ko isaboni bo benganga bo za jamais déci na lo ba ka lo moko ceux qui otindi mbongo na yo na sele lo ba Kisi benga kangai ngai mde na za boso obengi ngai sali Kisi mo bena moni compliqué ngo bezong sebo ngala ko zala pona ko expliquer so c'est sur enfant wana no singo sumbongo te téléphone na yo kanga raté parce que avant-hier mo pe sala émission na Didi Masuki awa ba azepe ka mutuka ba Kisa bokoko boye et après azuzu bambonga batu et comme era moni azuzu bambonga batu numéro na kanga numéro il karasuté et comme est-ce que retour pendant biso batu yamba une émission yo expliquer biso numéro na yo wana et kanga maraté na sala ngo ku WhatsApp numéro nanga ata o na théâtre o partout numéro nanga neza beso ka yibinga téléphone ka la minute o panga na sim blanche na linga akuti téléphone nge kanga poto na kanga téléphone pona yo bongo pona mususu c'est ngam sana na ndo changer ka ba numéro mi ko nyonso numéro nanga so talengo partout ezala ka yango na moko bo benganga bo ka sonité bo ba chose soni que ça na téléphone ka ça la théâtre non bo longo pas théâtre bo bunga ke na ça ka théâtre pour banana vanja chino lo banateng comme mutute bo bunga bo bo sene ke krisela ça ka théâtre que ça za muto a traiter ka bato benganga oza jamais déci téléphone nga ekanga makate na za mutu moto na la pembe na pexa OK ko benga te benganga nyonso surtout Canada bazala ba mi ba benga ba tumso ba 5 heures wana ba nini bo benganga téléphone nga na za pona bino boza pona nga OK merci beaucoup que c'est mes numéros on peut s'y péter na PC numéro là baki plus 243 089 59 51 496 numéro nanga so bengi ozwanga ndala moko mba mutu to yambela nga ya pesa nga moko so beti pe na WhatsApp okutaka omona nga kana tielongi ya Jésus photo profil danga. OK merci beaucoup vraiment to komi la suka émission na biso lelo to sola kina Christelle babi mo so yimta sala Kisi o lia mbongo na pambate vedi mo mbali so lingi mo sali mbongo na pambate contacter ka Christelle
pour aller mon pas maté fait dit a chicote tina mbetu quoi donc Christelle a pensé d'aba secret vraiment la comme na soka émission na biso a sengi merci mingi na Wilson Songa o azaki na caméra merci beaucoup à mon patron Didier Masuki Mubali amande fa pembe motema ya super Anita le vrai chéri na katalion moi si o kitoko na été misara bomba mato ina ninga osara na mais ya yeza naturel ya yeza ya Christelle T super Anita le vrai chéri na katalion ambote belé merci beaucoup à mon vieux André Tsumbu na kata Suisse mukuse atalo les millionnaires pépé qui a l'équipe makasi mutambonga za moninga na ote les millionnaires pépé qui a l'équipe makasi mutambonga za moninga na ote merci beaucoup à toi Chico de Bundes, Chico Ferre de Bundes, tout le monde ma bébé Nabiso Asika Mikolo, félicitations mon frère Chico Ferre de Bundes, Bambote Pesalina bébé Nabiso, Bambote Pesalina, madame Nabiso. Merci aussi à DJ Daddy Forme, les patrons de tous les DJ, Bambote Pesali. Merci Nabiso Nyoso Bolinara Boko Sanderson, vraiment tout coutani à la prochaine numéro. Bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des